Balandi à Congo Live Télévision, merci pour vos arrêts ébélés, pour nous la chaîne YouTube de Congo Live. Le Belarabino, même Matali politique, Yambo Kanabiso Congo. Lelo vis-à-vis de l'actualité, Yambo Kanabiso. Tous la bongo, et le benga bongo diplex, Kosolola Namoko, Yaba combattant, Wazaï Penza proche, Y'a parti IDPS, Namboka Londres, moi Namboka. Jean Chims Moutala, naye toromeka un peu kolobela sur actualité amboka na biso Congo, kolobela voyage chef de l'État kuna na Est, surtout affaire moi mboka bokechu a pasoli drapeau penza mingi balobi il faut ba combattant de ba s'en charger naye naki opesa mbote moi mboka Jean Chims. Mbote mama Jean journaliste ya Bwanya Congo Live nde otoza kolanda vraiment mingi awa na diaspora vraiment na pesibino vraiment merci et surtout ndenge nayaki na matanga na Congo boye kotala ngai en tout cas ezalaki sengo bolakisi mpenza bolingo matanga ya papa na nga Valentin en tout cas nzambe azwa bokumu apambola bino mingi merci mama Jean. Oui, moi mboka Jean Chims lelo penza ozali bongo moko ya ba combattant ozoko évoluer penzo bandi combat ya IDPS et c'est penza mikolo ebele to ke ne koloba ete chef de l'état na biso Félix Antoine Tshisekedi yazaki bongo na est ya RDC après bambula après mikolo ndenge bandeko na biso ba kokufa kuna na Minembwe na est ya RDC kasi chef de l'état ya kitaki kuna pona koloba penza message na ye akoki kokufa po ete kimia ezonga penza na est ya RDC kokoloba nini na likanisi wana ya président Félix Antoine Tshisekedi. En tout cas, nous allons vraiment encourager chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ba initiative na ye. En tout cas, azako la ko esti kati na Congo et surtout na est ya Congo oto yebi ete ba atrocité eza mingi commise na batu oyo bazali ko uta libanda ya mboka bato bazako uta Rwanda ko uta nani Uganda. En tout cas, azali déterminé. Et là, on a pensé azali vraiment pour encourager biso nyonso. Parce que ko uta ba voyage ndenge asalaki yango wana auti États-Unis, auti Rome, auti kuna na nini na Belgique, apemi ite ayembala moko aleki pona kokende kuna epai ya bandeko na ye bazali ko souffrir, bazali ko boma bango pona kopesa message wana. En tout cas, naza ko encourager ye vraiment biso nyonso toza vraiment na sima chef de l'État pour azali vraiment na souci ete kimia ekota na mboka. On a lundi message na eti tango mutaza kolobake même s'il faut mourir pour la paix on a kocha timia en tout cas yebake e uti penza kat na motema soki mutakomi ko prononcer maloba ndengwana en tout cas faut qu'on comprendre que aza kozoelo kwana avec beaucoup de soucis et sengele en tout cas biso nyonso to na simaye to chai maboko po ete kimia ekota pas seulement kaka na est ya Congo mais na Congo mobimba. Merci papa. Oui, moi mboka Jean Chims, lelo tomonaki chef de l'état na ba voyage nae et surtout kuna na mikili ya poto mingi ba koloba ete chef de l'état penza na moi masolo nae na ba autorité ya mikili ya poto ya kene ko senga bongo balongola ba sanction Union européenne longola ba sanction o ba pesa na ba o ba boma mboka na biso koloba ete ba o bazaki proche ya président sortant Joseph Kabila Kabange na ba sanction ba pesa ki ba na mikili ya poto kasi lelo pe Union européenne ezo luka penza elongola ba sanction na bato wana penza oyo ba boma mboka aussi longtemps peuple congolais penza bazali ko boya ete Union européenne elongola ba sanction sur bato ya Joseph Kabila Kabange okoloba nini na likanisi wana bato ba bomi mboka lelo mboka eko tambola mabeli kolona bango kasi boni Union européenne endima kaka boye kolongola ba sanction sur bango. Bon ngai nayebi sio ke nazali na sima ya ba action ya chef de l'État pe vision na ye eloko oyo yazali kosala ngai epai na ngai do nazali ko trouver que ezali eloko moko oyo ya Bwanya parce que na koloba boye chef de l'État akoti na o babengi donc donc réconciliation nationale et sengeli ete kimia ezala donc na Congo
kimia wana ekozala kaka te ke non mpona biso kaka oyo donc ndenge biso tozali boye ezali mpe na baoyo nyonso badirigeaki mpe donc mboka na ndenge ya bien te kimia wana mpe donc fo ezala epa na bango yango ozomona ke non nazali kosoutenir ye ngai en tout cas kote wana donc nakoki koloba te ke non chef de l'état asali mabe parce que fo totambola na ndenge ya malamu bato wana baza bandeko na biso esengeli ete ye moko ndenge akei kosenga mpo ete baleve basanction contre bango ezali mpo ete kimia toyeba donc nde nini donc kodirige malamu bato lokola batambwe mwamba donc nde baza na basanction mais akovoyage ndenge nini akosala makambo ndenge nini aussi longtemps ke ye azali président ya sénat ozomona biloko wana ekoki kozala mpe blocage na makambo mosusu alors na esika wana nayebi te soki bino bokomona yango ndenge nini bato boza kolanda nga mais nazali kosoutenir chef de l'état na vision na ye badécision oyo ye azali kozwa moi je trouve que non ezali badécision moko ezali normal mutu na mutu ayeba donc ndenge nini ya koanalyse alors wana nga na okipe na ngai te naza na nsima ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi merci oza na nsima ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi même makambo ezosepesa population te loko oza na nsima na ye so chef de l'état lobi il faut ondima kaka maloba na ye bon nazali wana mpona kosala surtout pas dia lelo mais nazali mpe donc koanalyse situation ozomona parce que biso tozali bachrétien Fayulu alobaki yango alobi ke soki ye azwi pouvoir mwana mboka Joseph Kabila akotikala na pays azali citoyen congolais comme tout autre citoyen congolais alors pourquoi pas lelo ke no biso tokoki mpe kosala ke bandeko na biso oyo bazali mpe na kati ya basanction wana donc tokoki mpe donc kosala ke no bo basanction wana elonga parce que biso tokoyi blocage na nsima tolingi ete mboka ezala malamu donc partout donc toyokana boyokani donc ekota mpo toza kolekisa le passé bien sûr mais baoyo bazali bavictime bamoni ke non peut-être bato bazalaki na pouvoir babomaki bandeko na bango basalaki mabe justice ya pays donc ekosala ozomona bampeshe mutu moko te ke non akende apporter plainte contre songolo oyo ayebi ke non asalaki mabe babomaki famille basalaki wana donc toboyi yango te maintenant oyo chef de l'état azali kosala po te kimia ekota na Congo mobimba selon vision na ye merci beaucoup maman. Oui mola mboka Jean Chims lelo yo après alternance kokota bongo na mboka na biso Congo après ba marche pacifique ba bitumba ndenge na ndenge oyo ba politicien mboka na biso babunda pote kimia ekota na mboka Congo kasi lelo ba ICLC ba lancer bongo marche mokolo ya le 19 octobre na tina penza ya kosenga démission na directeur ya chef de l'état oye penza bazali ko accuser à détourner mon solo ya 15 millions de dollars pe ko senga démission ya ba juge ya cour constitutionnelle yo mo yebi ndenge nini makambo lekaki na cour constitutionnelle na biso komi cour moko ya soni kasi ba ICLC ba ko senga bongo marche esengeli na congolais nyo sabi mananzela mokolo le 19 na ebité kokoloba nini na mokano wana ba CLC bazwe Maman Jean, ngai nazali kotala comportement ya CLC naza komona yango ke wana ezali messe noire mpo nazali komona te tina ya marche oyo bango bazali kosala pour le moment po balobi ete makambo ezali déjà na justice mokonzi ya mboka se alobi ke makambo wana esengeli ete toyeba moto azwaki 15 millions wana oyo de dollars ezali nani soki justice ayebisi biso nde moto wana akozala sanctionné soki tomoni ke moto wana azali sanctionné te c'est à ce moment là oyo CLC akoki koinitie sikoyo marche na ye wana po ete moto asali mbeba wana batia ye na boloko leta tia ye maboko ozomona me ntango baza kosala eloko wana donc avant donc nazomona ke na nsima na bango en tout cas ya quelque chose oyo bango balingi koloba te me tosi toyebi bango eza messe ya bondoki batika koloka batika Congo en tout cas ese développer na vision au chef de l'état aza nango merci beaucoup maman. Oui, mon amboka pour bango babi ke ba ko marcher pour te ba moi le quoi chef de l'état a ko protéger quand naie surtout chef de l'état li te ba lo balikambo oyo ya détourner mais ali bongo rétro commission yango bango ba to ba lobi ete bango ba ko marcher chef de l'état azali wana pona ko protéger mututé état de droit et la qui c'est justice et foi salam. Mais à expliquer en bien, à moins que peut-être Moutou à comprendre tel ou l'écolo rétro commission zanine. Il
a expliqué boye na terme mokusa alobi na mboka na biso babengaka yango COP. Mais COP wana chef de l'État azo trouver yango ke ezali normal te. Parce que ebandi na tango na EPT aye kokuta yango. Mais ezali ba habitude ya batu ya kala tango Mobutu azalaki wana bapapa Ngwanda bazali kosala babiloko wana bamokolo wa pombo bazali kosala yango bakengo wadodo bazali kosala yango. Et na régime oyo euti koleka allez bazali pe kosala kaka babiloko wana bakofu wana sikoyo. Alors na moment wana sikoyo tokolobake azali mutu oyo azali koprotéger mutu moko te. Mais batika nde makambo nyonso to pas justice. Na justice nde tokoyeba nani asali nini et soki totrouve ke non mutu azwaki 15 millions wana azali mutu songolo sensiblement na bakochai maboko pe justice asali musala na yango. So tomoni justice asali musala te bato wana bazali na droit bakoki kobima na nzela mpona koprotester komanifester mécontentement na bango. Merci beaucoup. Oui, moi l'amboka tokomo kusa moke na suka émission na biso lelo o penza tomoni combattant o abundaka na mikili ya poto na mboka bongo ya Belgique moi l'amboka bokechu o bino nyonso boyebi ye penza asali makambo moko oyo peuple congolais penza epesi bango pasi na kopasola drapeau ba combattant ba bi ete charge wana batikeli ba diaspora ba meka un peu côté ya ndeko na bango bokechu na acte oyo ya sali okoloba nini pozali pe moko ya combattant UDPS kuna na mboka Londres. Maman likamwana en tout cas esali batu nyonso palsi na motema. Esali kaka batu oyo tozali na ngambo mususu te ya président Félix na ngambo ya bolamu te mais esali batu nyonso même oyo ba camarade na ye moko bokechu. Parce que nga na landi ba mususu ebele awa surtout awa na Londres. Oyo bakani ke ye kutu bokechu akoyi suko chama kolona ye même na Londres awa te parce que Londres ezali épicentre ya combat. Combat oyo lelo bokechu aza kobetela tolo ke ya zali leader autoproclamé combat wana ebandi awa epai na biso. Ozomona. Alors ceux qui tomoni ke non affranchir ba ligne rouge esengeli to telema. Po tozali ko ambassade ezali lokola mama ya bokechu. Drapeau ezali lokola liputa ya mama ya bokechu. Alors bokechu amipesi audace ya kolongola mama na ye liputa. Kotika ye bongo bato bamona ezali soni. Ezali soni mpona ba Congolais, ezali soni mpona biso nyonso tu. Tozali awa ba Camerounais baza koseka biso. Ba Ivoirien baza koseka biso balobi mendenge nini ndeko na bino oyo akomi kozwa drapeau na bino ba oyo ba ye sikoyo ba cheve yango bien. Ozomona. Alors, comportement, en tout cas, donc, ndekwana donc, asali, a affiché zali comportement mogo oyo, jamais mutumogo a gogo sepeda nango. Amwe ke mutuana zala, na raisonnement lokola ye moko bokechu. Elego, ezako kamusanga mame zali ke, ba mususu, ba journaliste mususu, moko na mona kazaku ne pa na bino, amibe Congo ezala détruit, ndenge eza détruit lelo. Alors, comportement, en tout cas, toza kotele melango makasi, pona, kokoma na na Londres awa ezali pasi parce que décision sur ekweyi boketu asala ba aventure na ye kaka na Belgique otazo salela yango mais awa na Londres akocha ma colonie te pour ceux qui a ma colonie okoyoka sango kuna na Congo. Merci beaucoup maman. Oui papa tokomi bongo na suka na momo poussé pour dini ezo déranger moi mon cœur na moi likambo etali dédoublement ya ba parti politique oyo mwana mboka Chibala ko sala to moni ba militant na ye atabase apeti moko ba journaliste sa Top Congo azali bongo neve na ona komba Dominique Dinanga lelo azali penza na hôpital kuna na ngale moko kolobani na likambo wana esali biso pasi bo yo yebi na yebisaki yo ke na perdaki neve mususu ya 37 ans ezali ya Dominique Dinanga wana o ngai nazali noko na ye propre nazali oyo nalandi mama na ye. Alors situation wana esalaki biso déjà pasi na mois de juillet komona ko perdre mobali munene bongo ya 37 ans kotikela biso bana ebele. Alors tango na ye koyoka lisusu makambo ya Dominique en tout cas esalinga vraiment pasi mingi. Dominique azalaki toujours moto azalaki convalescent autaki na opération ya munene penza esalaki biso pe pasi tango ya na ya kufaki Dominique azalaki toujours na kati ya hôpital. Mais tango Dominique abimi po banda musala na ye po azwa quand même donc moyen ya nourrir mwasi na ye donc na mwana alors toyoka babiloko ya modèle oyo ezaka kokomela ye ekokomela ye wapi na bandeko na biso kaka oyo biso toyebi ete ye azalaki premier ministre ya mboka wana eke batu na ye oyo ye azalaki kokonza
nde basali eloko wana antuka eza kosala biso pasi. Nazali kotelemela yango pa kaka mpona neveu na ngai, me nazotelemela oyo nyonso ezali comportement ya violence oyo bazali kosala na baoyo bazali bapandisango lokola babino. Esengeli totelemela yango parce que na poto awa tozali komona bajournaliste bazali vraiment kosala mosala na bango, baza kopanza sango, mutu moko azali koinquiete bango aza te. Bazoloba makambo na ndenge oyo esengeli, bosolo na ndenge oyo esengeli, bango nde baza kopesa information. Mais mpona nini ba violence ezali faite sur les journalistes? Nga naza kotelemela yango pas seulement kaka po azali neveu na nga nde nauti koloba, mais nazali kotelemela yango mpona ba journaliste nyonso ya Congo oyo bazali kosubir ba violence po ete bazali koloba bosolo. Esengeli ete journaliste asala mosala na ye kati na liberté, azala libre, parce que ezali mosala oyo ye aponi mpona koyebisa population mayema azali koleka. Mais tant que komona pona musala wana ekomi ke non, il faut kobeta, il faut mutu akufa, en tout cas nazali kotelemela yango. Na likambo oyo biso totiki justice ya Congo. Lokola chef de l'État alobi ete état de droit elakisi justice tout d'abord, justice pona batu nyonso tu. Problème oyo biso totiki yango kaka na maboko ya l'État, nga nazali na commentaire mingi ya kosala te na ba oyo babetie, mais police oyo biso tozali na ye confiance pour le moment. Aosala musala na ye pe ba oyo nyonso tu bakometaki ba acte oyo ya barbarie fo baya na justice pe baya kosamba bafuta na mabe oyo bango basali. Nazali nde kaka kosenga Nzambe asunga neveu na ngai esika ye azali na hôpital, atia ye penza donc loboko po ete azala guéri pe a retrouver ba force na ye pe azongela libota na ye mwasi na ye pe na mwana na ye. En tout cas, merci. Oui, moi l'amboka tokomi na suka émission na biso lelo oyo bino ba combattant ya Londres ndeko utikolo ba ete combat penza e banda kuna na Londres bolobi ete moi l'amboka bokechu ameka kotia le colonel kuna te pondenge apasoli drapeau ndenge utiko expliquer biso apenza moi ba symbole oyo eza na kati ya drapeau wana ya sali bongo makambo soni oyo koloba ni susu na bandeko nyonso ba kolando partout na monde entier omeka mpe kobetela sete na likambo yango. Mama ezali pasi komona ke ba leader politique oyo bazali pe na sima ya bokechu oyo basutenaka pe bokechu wana na buzoba na ye, ba leader wana bazali ba intellectuel, ba leader wana batangi, metango bakomona mutu aza kosala makambo neti ya boye, ba leader wana tozomona bango baza na silence moko absolu. Alors tu dois comprendre pourquoi réaction ya motindo wana, parce que mutu asali eloko oyo ezali yango te. Ngai nazali kopesa faute na bapapa lokola bapapa ngwanda, ye nazali kobenga azali opium ya bato bazali na ba faible d'esprit, parce que papa wana azali ko se permettre abimaka na YouTube apesaka donc ba information ya lukuta, parce que yaza na problème contre famille Tshisekedi. Alors, ceux qui ont une haine contre la famille Tshisekedi, il y a commissi en Osiko, donc il y a des Congolais, surtout, pour intoxiquer les Congolais, pour faire des informations à Lukuta. Il y a des gens qui sont désespérés. Échec, ils va connaître, donc, dans Bruxelles, dans le président Yaki, il y a des gens qui peuvent les caisser, et comme ils n'ont pas le loko pour être mukili, mon abango. Et là, peut-être, bino boyebite pour que tu aies na statut ya ba réfugié awa. Alors ndenge kimi ekoti na mboka état de droit pe komi ba kotuna ye ba lobi mboka na bino ebongi sikoyo lobi ni nesengeli pe o mibongi sozonga. Alors il faut asala eloko moko a créer eloko moko oye kolakisa mukili kete ngai soki na zongi na kozala na danger pona likambu songolo na sali na za côté le la gouvernement. Mais ngai na koloba boy pour que tu ata pasoli drapeau ata sali ndenge nini apasoli Congo te. Congo ekotika la moko pe kozala indivisible. Ozomona toza bolingo tosi tolingani. Naza kopesa yo exemple moko tango boye kotala ngai na matanga. Namoni bikolo nyonso, namoni mukongo, namoni muluba, namoni mungala, namoni muswahili. Yango nde ezolakisa ke tozali uni. Mutu moko aya kokabola biso te, alobaki bokonzi ya Félix ezali ya baluba te. Na yebisaki yo mama ke ngai nazali muto na bali mutu ya bandundu, mwasi na ngai azali ya bandundu, bana na ngai baza ba 50% baluba 50% batabandu.
division wana oyo bato bazali koluka kokeye kati na bakongolais il faut totelemela yango mpo ezali kaka buzoba ezali ya bondoki Congo ekotikalaka kozala divise ata moke te oyo baza koloba ke balkanisation ekosimba te parce que oyo aza na pouvoir pour le moment azali mwana ya mboka azali mwana ya Tshisekedi wa Mulumba jamais akoki ko permettre que Congo wana ezala diviser na tango ya za kokamba yango ozomona alors ba intoxication nyonso ya papa Ngwanda batunde fo ba comprendre que papa wana azali désespéré eloko nini yazo banga po azonga na Congo po bandeko na ye nyonso basala na Mobutu bazonga na Congo nani aza ko inquiéter bango alors ye eloko nini esala ke no azonga te atikale avandi kaka na diaspora aza soki na Togo soki pa aza wapi allez abanda kokota na YouTube po a intoxiquer ba congolais baza na ba esprit faible alors tu photo telemela ba biloko na ba comportement ya ba papa Ngwanda na ba Bokechu en tout cas photo telemela mais Bokechu a sala erreur te aya na Londres awa ndenge na lobby po oyo eza kozela ye okoyoka yango na sango soki ameki merci matondi mingi papa Chims tokomi na suka merci penza po ndimaki to tourner na yo duplex oyo merci mingi mama en tout cas ngam natondi bino lisusu koleka vraiment nzambe apambola yo apambola mosala apambola gi o azali na caméra apambola bino nyonso apambola Congo live merci mingi bye bye Balandi ya Congo Live Télévision tokomi bongo na suka na duplex na biso toyembelaki bino mwana mboka Jean Chims Mutala o azali moko ya ba combattant na kati ya mboka Londres o penza azali proche ya parti UDPS parti au pouvoir na ye penza toyit kolobela mai matali politique ya mboka na biso actualité lolenge nini e kotambola surtout affaire Bokechu o ye penza pasolaki drapeau kuna na Belgique ezali penza pasi kasi na Londres pe ba bina mona mboka Bokechu lokola Londres ezali parmi ba mboko penza ebandaka combat ba résistant batonda kuna ba biba meka ameka lokolo kuna te po kozala mabe tolobeli pe affaire papa Ngwanda honoré o azali moko ya président ya Apareco o ependa milobaka ete azana sa mai kasi sa mai yango de kwa kangama abimaka te tosengi na ye azonga mpe na mboka Congo lokwa ye kombango ezaka na mikili ya poto azonga na Congo ameka mpe kobakisa implice na ye po te Congo ekende liboso et surtout affaire oyo mpenza ya ndeko na biso journaliste Dominique Dinanga oyo mpenza bayi IDPS ya Chibala oyo babetaki aza hospitalisé Nangalema toti ko dénoncer en auto boy violence na journaliste donc chef de l'état yambaki biso na journée mondiale ya presse albaki penza au commissaire presse 4e pouvoir et surtout aboyaki penza ba violation o ezali ko sala ma journaliste peut tolobeli mais etali bon politique en mboka na biso Congo to komi na suka merci na on ekibona sima caméra Guy Botambela merci na Garnet Mukenga merci de nous partout dans le monde entier. Un tonton de caractère, mon vieux David Olito, j'en suis bon, mon papa social, Richard Makaya, maman, Vin Sevolo. Nous avons besoin de nous tout le monde a mis dans